namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na biso tuba bolinga ka maman Eliane tout na pesi no ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous êtes bien, bande de ma famille du cœur? Est-ce que vous êtes malade? Ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Wabino ma Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela. Kimia ezali, Nzambe ya bolingozo batela kimia ezali. Na ba toujours kola la kola mukeza habitude de soko lali o la muko kumisi Nzambe opesi Nzambe merci parce que ba o batiki biso muko alelo ba ngobalinga ko kende te zaka Nzambe asepela ki azwa bana nae. Donc yongo na no ba soko la yo la muki en tout cas kumisa Nzambe pesa Nzambe merci. Ato zenge ya kolia ato zengi ya kolata ato zengi ya komela yo pesa kanzambe merci ka pona pema ya bomo. Ici c'est votre deuxième maman Eliane tout la reine mère. Appelez-moi Kimia Kian Kakal ko na ngo bakisi maman ni tout béton na lobara soko za mutakanda kota la ngai te poko sepa na ngai te so ko za mutakanda kota la ngai te poko sepa na ngai te soko za pe muto aketo kota la ngai te poko sepa no pe na ngai te ceux qui posa fanatique et révolté kota la ngai te poko sepa no na ngai te kana na bwa kali tamulo kwa maman Denise. Mondo siliki, osilika pona, ozamuta kanda ya wana, osiliki, voilà, votre deuxième maman va bien, toujours na Congo na mboka bakoko na biso, toujours na mboka na biso, na mboka ya banka, et pas ibakunda, ba motolo na biso nyonso tout. Merci mingi na biso tout bo disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka ngai. Merci na ba oba benga kaso kotala émission, merci pe na ba obo cha ba commentaire, so na commentaire a kosala, chana yo commentaire. Na émission, telle émission, c'est plus pour tes commentaires, au commentaire en tout cas. Problème, mon que vous ce côté l'émission, au commentaire. Ce pour telle émission, c'est plus qu'on partager, ou qu'on partager émission. Voilà. Lelo toza ko solo la na katambo ya Kinshasa soko za na Congo koyoka makambo ebele okomona pe makambo ebele et surtout que nga maman Eliane tout pe na tambolaka. En tout cas, bo utaki kolanda lisolo o na ebisa kibino ya ndeko mwasi oyo mokonzi ya famille ya Madeleine autaki na poto kotambola mais atikali na mboka Congo. Pourquoi atikali na mboka Congo? Pona likambo o etangi etali lo lendo, pona likambo ezaki azaki na discernement te, pona likambo o ezaki je ne sais même pas comment vous expliquer. L'humilité précède la gloire. Yo mutuna mukifoza komi kitisa parce que soko zomi mono za Goliath yeba ki David mukola oya sani ne akoya kokweisa yo. Toko solo la déjà ceux qui otale émission wana te na kosongo kene na ba émission o déjà et c'est le kana kata Eliane ni tout TV okukutana na émission wana. Et pour ceux zamba na liboso na kosenga na o s'abonner na Eliane ni tout TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que osaka notifier à chaque fois que émission ya sika ekokotana kati ya chaîne na biso ba obozo tu que maman dit tout ndeni voyage auto mono le mingi tendo mesana kolia mais chaque chose a dimanche ceux qui nazolia kabini ba doit tepse maman dit zongolia maman to passe ka boso bosa na ke nga maman dit tout nazaka ikolo na biso to zara mingi bato minene ne ko na biso to zara bambinga to zara bato minene. Pourquoi? Parce que to kola na pondo mai pondo mai bobi pondo bobi bloka sauce et ça santé obi tatom to sa régime ba ko bana kolia bloka soupe tele bloka okaka nga kola na kisala kinde kita. Neb ça rabine notre Olivier c'est mon fils. Comment t'as ba bisous? Oh, des gros bisous à toi ma petite sœur Sylvie Moukadi. Comment t'as ba bisous na ya mwana na pesio et embrasse toute la famille Moukadi. Ba gros bisous na yo Katika pesa ma petite sœur chérie. Comment t'as ba bisous na ya ngwana ba bisous na bien surtout ya moi maman Suzanne Amé, je te fais de gros bisous. Ya nangé je n'aime bien comment t'as ba bisous na yo ma titule l'angolaise la fille de maman, je te fais de gros bisous. Vivi Colette Wenge comment t'as ba bisous pour moi de mon cœur, pour moi de mon cœur comment t'as ba bisous na yo. Yango wana famille du cœur bon moko tozana kotambola na répondre sur la question au parce que au mon abino les sous-tétés tozali ndena auto ko lo bala fa parce que famille du cœur bon moko bango baza bato YouTube te ngane nazali kroni mama ngane nazali YouTubeuse et puis ngane na bimisaka ceux qui na bimisi ceux qui peuvent na freiner alors pour bon mona bango de bon mona bango ceux qui na bimisi bango so la bimisi bango te bon mona bango ndeni moi bon mona bango ezate po ngane na saka nene ngaide mo bimisi ngane na bimisaka so na bimisi
so na bimisi te na bimisi pe te so na freine pe na freine ye mete na nga bato papa de bakana kamata babisu yango wana vraiment makambo tozo solola na bino eza makambo important ata soki toza kosekeza très important kala toyebaka ete basi babandaki kowanga na bana soki mwasi aboti mwana abali nanu te aza fille mère soki azwi neti mobali surtout mobali ya poto asaka nini awanganaka bango nyonso tu te la plupart monaka atengana na bota na nga tobota te na bota na nga te oza deja na bana te na mwana te na bota te bomona mpe baémission ebele bato baleka na baémission ebele bamama mingi bawangana bana mama awangani bana mpona nini po azwi libala loko azwi libala alingi te bayebaki abota po mibali mosusu alingi te abala mwasi oyo deja aza na mwana to mpe aza na bana okomona mwasi awangani bamone nanu kaka jeune fille ke aboti nanu te po azwa mobali asani mobali abala ye bolimbisanga na yamba telefone parce que yango eza gani mpe nanga service traiteur la providence epwinga na travaillaka mingi na telefone. Voilà, ngai na salaka na téléphone, yango ce téléphone ngai sonné et déranger bino te pe musana nga na salaka na téléphone. Bobo ça na pété ceux qui ont besoin. Ya libala na yo, peu importe fait na yo ko hésiter te au contacter maman Eliane, tu numéro na nga échange raté. Naza toujours na même numéro, ça plus de 20 ans. Même numéro, c'est le 06 15 31 69 90 numéro nanga wana et ça peut numéro nanga WhatsApp pour tous vos événements. Ko hésiter te au contacter maman Eliane Neto. Basi nde bazala ki liboso ko wanga na bana mwasi soka sa boti ya ko wanga na po aza na posa libala ana posa babala ye akolinga te baye bakabota mais lelo oyo mibali bakoma pe ko wanga na bana kaka pona nini pona mabala ya poto oyo basi babanaka kolengela lelo mibali pe bakomi kolengela mabala ya poto soka azi mwasi moko aza na poto alingi te mwasi ye baki asa bota bana moko basi bakola alors na ko wanga na pe na ko bomba bana likama ekoye na kati ya libota oyo nazo beta bino lisolo eza libota moko na Kimbantseke. Libota oya Kimbantseke eza mwasi na mobali moko balingani via ba réseaux sociaux parce que boyebi ke mokili lelo koma mingi réseaux sociaux mwasi aza célibataire akota na bakati na ba YouTube na ba Facebook pardon na ba TikTok ainsi de suite. Encore une fois j'ai un coup de fil en tout cas permettez j'ai pas le choix. Dès le bagage bakinga na saka na téléphone pour comprendre ngam ça nga mingi le na téléphone et ça bon donc moi na ça les a pour comprendre hein il y a des jours comme ça ba coup de fil ko ta mingi surtout que na Congo na za makamu nga ebele voilà to continue sur na biso kala ezala kayete basi ba bande ko wanga na bana po za na posa ya mobali ya bala lelo pe mibali bakomi ko wangana yana ndeko na biso moko avanda Kimbantseke bakutani na mwasi via ba Facebook bana basi ya lelo to bana mbali ya lelo bakoma na ba site de rencontre bakoma balanda mindele po lelo penza batebele balanda na ba mama mindele donc nde to landaka minto koma ko landa ezala ya mabeza ya malamu to landaka to mona ta to banda ko kola biso na tango akaleza kete okomona mwana papa Jean abali mwana papa Christophe ezala ka ndingona na ba quartier mais lelo pe eza pe mbongwana ya makambo pe zo changer la vie change makambo ko utika alors lelo ezaki bato bakoma ko sala na ba site de rencontre na ba site de rencontre kuna bakoma ko komisa ko se faire inscrire kuna na kati bafuta peut-être moi un petit rien batali ba profil ya mwasi oyo ya mobali oyo tout ça na ba Facebook bakoma sa bongo ndeko na biso oyo ya mwasi ndeko na biso ya mwasi Lili ye akomisa na site wana mwana mbali pe akomisa bakutana na ba site de rencontre na bango parce que Kinshasa boye baki eloko moye bata biso na kine zate tout est ici à Kinshasa na ABC bino Kinshasa eza ya tango zaka Leopoldville te makambo échange makambo ebongo na makasi hein makambo vraiment ebongo na lelo eza ko vendre ndako au commander pizza ba ko livrer pizza à l'époque il y en avait pas lelo eza ko na poso okende kulibanda te au commander poulet mayo ba yeli poulet mayo lelo ezaki ozana posa ko lia biloko ya libanda o commander ba ko livrer na ndako donc kalezaka bongo te melelo e commander ngona et puis lelo mingi bato balia penza na banda kote bato bakoma ko lia mingi libanda wana ka moi entre parenthèses ndeko oya mwasi Lili na biso o na biso bino ke azo mobali aza mwana Kimbantseke Lili aza mwana ya ngiringiri mobali aza mwana Kimbantseke Lili mwana ngiringiri Lili aye Kinshasa a préféré mobali auta kuna na Kimbantseke aya kotale parce que ya moni ke Kimbantseke moya koma kuna ezate ya sepeli ko koma kuna te na famille ya mobali bakutana na mobali kuna abengisi mobali kote ya zaka na ngiringiri bakutani na flat esika zalaki bavandi na mobali basali mwa ba séjour na bango basali mwa ba bolingo na bango ndenge kaka ezalaka mais mobali o nazo ebisa bino mobali nazo ebisa bino Antoine oyo aza déjà na mwana na ya mukolo ya bolenge
tango azalaki nanu mwa kokola ndenge ezalaka azemisaki mwana moko ya mwasi azemisaka ndeko mwa mwasi mama mwana na komona ye Mireille Antoine abota na Mireille mwana wana pe ya mwasi wana naza koyebisa bino aza nanu pe jeune aza nanu elenge parce que mobile Antoine aza na ba quarantaine d'âge mwana na biso wana mwasi aza na 22 ans Antoine aza na ba quarantaine d'âge Maman la mwana kombo na ye Mireille ndeko na biso mwasi oyo kombo na ye Lili oyo awutaki poto pona koya kokutana na mobile na ye Antoine oyo bayebani na ye wapi via ba Facebook ba site de rencontre ndenge bana bakoma ko sala makambo na bango lelo. Alors mobile ye na ngiringiri bavandi na ngiringiri mwasi elle ne s'est même pas donné la peine ya kokende komona na famille ya mobile place nini mobile awutaka place nini mobile abimelaka azomona hake kimate kuna te kuna za musika mobile ye moko pa talika rotala kaka mwasi awuti poto pe kimate ke ya musika malamu na tsa nini na ya kaka kote oyo mwasi azali na ngiringoto bana ngiringoto na pesi mbote bana ngiringiri boka batambote na bino yango wana bomu kwana lekaki kota ngiringiri bomona ki analisa bino kota ngiringiri ndenge na lekaki bomona ki kota ngiringiri so moni te ki otaka ba video mama ile anitu okende kotala ka tamusu na lekaki devant le pont na bino na ngiringoto puna na ngiringiri voilà moi mobali oyo Antoine na mwana na ye wana aza déjà na 22 ans ayebisi mwasi na ye wana te ke na mwana na nga moko na sina bota abombelier. Pourquoi? Parce que na conversation na bango Lili a yebisa keke ngana lingi mobali o te kazana bana asa devancer mobali abina ngina ngate mobali asa bota na ngina mobali o asa na bana te po na lingi te lobby ko ma o banda ko salisa bana wana na ba conversation na bango na lingi te ke lobby o na tikaki bana banda ko salisa bana mobali tanga yo ki bombali ngana na bota na ngate na sana nzoka mobali aza mwana ne wana moko ya mwasi ya jeunesse po batu mingi bana bana jeunesse mwana ne moko ya mwasi ya jeunesse ayebisi pe Lili te kenana mwana etikali ka abongo aye kotala Lili bavandi basali babolingo na bango akei mwasi azongi poto mobali pe azongi epai na ye azaka na kimbanseki. Alors eloko nini ekomeli couple oyo eloko komeli bango eza boye ndenge Lili aza na poto bolingo se koti ba pesi daga oh boyebi ke mwasi na mobali so basangisi nzoto soki mobali a impressionné mwasi to mwasi a impressionné mobali to bango mibale epesaki penza comme il se doit boyebi ke eloko wana kosangisa nzoto wana pe erapprochaka pe bato et surtout que bana mbali oyo bayembelaka na bato zela nanu kobanda service te tango eza molai butu nyonso ya lelo love okobomanga pamba chéri naloba soza mutakanda kotala nga te po osepelano na ngai te soko oza fanatique revolte kotala nga te po osepelano na ngai te soko oza mutu aketo kotala nga te po osepelano na ngai te. Alors lokola basalaki na zela nanu kobanda service te baya mibali bakana batechnike fo boye baba mibali bazala ndeni so botali bien bomona mingi bana babotama na poto babalaka mingi babledar bana babotama na poto babalaka mingi bana mibali o bawutaka na Congo. Pourquoi? Secret na bango ezala nini loketo ti nayebisi bino yango lelo. Pourquoi nayebisi bino? Parce que bana na biso wana bazaka babotama na poto to pe bakola na poto basala ba expérience au moins la moninga ne bakola na poto bakendinga na normal mais babledar bana babotama na Afrique ya mibali bango tango bayaka batalaka mukanda aotala ke fo mukanda sikoyo bayebi ke bano bayeba makambo mingi te na kozwa eka na loketo na loketo mweso na faiblesse nango wa ayebi ke na kozwa eka na loketo alo baningisa babaza ningisa loketo ningisa Poti wana se wakosike sala bien kosike pesa esengo kosike ramalamu. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service.
la préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Ya bomona ke bazora bala mingi ya poto. Pourquoi? Ya halika mingi ya loketo. So botali mingi bana babota mana poto. Babala aka ba bleda. Babala na bango na bango te parce que bano ya ba bleda balekela bango ma yele bana mayele mingi ba ebiki bazora bango mingi na api na loketo. Na zip sa vino vérité. Ngane na sola kana bana. Ici c'est votre deuxième maman qui vous parle. Maman Eliane Nitou la reine mère. Appelez-moi qui met quelqu'un quand on a bon bakisi maman Nitou béton. C'est comme ça. Tozanan. Mamie quand il m'a sommé des sommets, Tozanan. Alors, Lili tanga zongi na poto. Lili atindi leki ne ya mobile. Alobi na leki na ye, kende na adresse boye, okende ko monela nga mutu boye. Oye biseke nga muna tindi yo. Omona ka même esika azalaka. Alors, moi no batindi epa ya Lili a komiti na lopango epa ibatindaki akei kokutana na princesse akuti princesse oyo azali mwana ya Antoine. Princesse papa na yesa kodaki ye ke yo ndenge ozawa ata na faux pas yo ozaka mwana ya grand frère po kokobenga nga mpe papa na eza papa leki bakodaki déjà princesse. Mwana mobali ntango akei koluka Antoine akuti Antoine azate ndenge ya baki kaka adresse ngo kendo si prendre ye webisika ozaleki na ngai mutu na tindio ntango komopesa nga téléphone to sola sur place. Ya komi akuti princesse bien taillée botana a elenge o azana no na 22 ans azana no kitoko na bisi bino bana ba kitoko na mboko yo mama bana baza kitoko na bisi bino. Les Congolaises sont de belles femmes. Les Congolaises, non, on est belles. Toi, abasi kitoko. Vous on dirait chirurgie esthétique. Na basi ba mtakanda kotanga te mundo siliki. Mon isolote, on dit basi ba chirurgie esthétique. Nous avons des ans naturels hein. C'est vraiment naturel. T'as le sangue. On dit chirurgie. Moi na princesse, moi na kitoko, moi na bien taillé, ana taille kitoko. Leki a Lili a qui a tombé amoureux ya princesse, a Luli princesse. Princesse na zolo ka tonton Antoine azate. Tonton Antoine a kenda ki braza. Tonton Antoine azate kenda ki braza, azonga mkoni abia akenda aboye na ebite ta muso ko loba kozonga lelo azongite ta muso lobi azongite en tout cas. Tonton Antoine azate. Nga komona nga princesse. D'accord. Bon tonton Antoine abi. Tonton Antoine azate tonton na ngai. C'est mon papa Leki. Parce que Azaka déjà codé. C'est mon papa Leki, il n'est pas là. Mouto batindaki a Luli princesse. Malobi na princesse teke yaya na ngai Azaka na poto mouto tindinga pas tonton Antoine. Il n'avait pas dit ça. Alors baka nazalaki na muto bandaki kolukaye ya on e kotala boloko azate
bapesa numéro téléphone na princesse. Est-ce que tu as na quoi to kinomela mo eloko ba ke na quoi ba meli mo eloko. Ah pe na mboko komo na ngo shawarma. Shawarma wana ezali kebab. Ah ce que moi petit chéri au lesa o shawarma. Na zol ba na ndenge ya biso na ndenge ya petit peuple ndenge tozali. Moi petit chéri so ka zo lesa moi na shawarma da moi na peut-être na le shawarma. So pe ba mo shawarma on peut prononciation ya bien te. Bozo ngande bozo la. Etalinga ite. Bozo ngande bozo kaka. Nde bozo la shawarma. Bobi ke biso pe ta na problème prononciation ya biso ba chi. Dans un problème à prononciation, on est shawarma, 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 tout shawarma, je sais pas. Il est peut-être pour le téléphone, hein. Il est peut-être le téléphone. Je suis désolé, je dois. Bonjour, je suis occupé, je vous rappelle dans 10 minutes. Merci, à tout à l'heure. Mouto akendaki aluli princesse. Bale shawarma. Basis kolia shawarma. Ba pesa ni ba rendez-vous. Et bandi comme la rendez-vous. Côté batindaki e le kola kota ki tonton Antoine azate ya tonton Antoine azate ya bengi ya muto tinenga na luka azate. Ba pesa ina bango rendez-vous na bango ye na princesse. Ba komi kobima na princesse. Yepe ayebisi ete ke yeye nanga mwasi. Ayebisi ete ke Lili na biso aza mwasi ya tonton Antoine alobi na ye eloko moko te. Ya lobi ka batindaki ye. Ba koti pe na profondeur a lisolo te parce que Lili ayebisi ke makambo nanga nazo se confier na yo na lingo kanga munoko biloba loba te place a batozo kende même na famille ko beta lisolo te. Bande ko mona mobala kendaki oya kutana na princesse bolingwe bandi. Princesse le quoi appelle nous ba 22 ans princesse avec une peu sous bleu. Princesse a rasé mité bande ko princesse a zemi. Zemi siko ya nani ya tonton o ya za tonton ke leki ya mama Lili o faza la belle-mère na ye. Princesse Zemi 1 mois, princesse Zemi 2 mois, princesse Zemi 3 mois. Oh, maman tali. Parce que maman la papa baboyana. Et qui bolingwa bo mwana, maman bala, princesse kenda kotala maman. Maman za libala na ye papa ne mutu, azana nkoluka na ndenge ya internet pour azo mama longa. Côté oyo, Lili na mobali Antoine, bazana bango, basolo na bango babolinga na bozo continuer. Ndenge zalaka. Mais Lili azawapi, Lili azana poto, Antoine azana kimantiki. Princesse a komi kwa ya ngiringiri côté basali nini côté bapese mukumba maman la princesse mwana nga po ba maman batalaka mwana ndenge nini na monyo boyeboy o mama te na zana zemi na lingana na garçon moko ya boy na boy ka ndenge mataki kitaki ka ndenge zalaka garçon pe aluli princesse a sepel na princesse makasi le quoi pas na moi c'était garçon ye moko abimi aketi e pa maman princesse abi maman ngana la petite princesse Zemi na lingi princesse maman mais ndenge nazawa yaya zo sala nga ba démarche nazo kende poto ta na kokoma na poto na ko bala princesse mama pa yoki boye poto lingi sake mama pa yoki ke poto mwana ko kende poto mama sani mama tiki princesse avant na Zemi pour mobala ki ko se présenter mobala ki ko solola azo sala nini nazo kende na mwana na poto koto yo Lili azongi Kinshasa mikolo leki Lili tango azongi Kinshasa princesse tala Zemi princesse aza déjà na Zemi il y a 7 mois princesse aye kotala chéri na ye oya pesa ke libumu na ngiringiri tonton Antoine auti kimbanseke aye peka na ngiringiri po yaya pasa kaka na flat kaka wapi na ngiringiri yaya sana flat kaka na ngiringiri princesse azana ndako epa na bango na mobali na ye oya pesi ye Zemi yaya uti poto aye kotala mobali na ye po basi bakoma bongo mosa za na poto mobali na Kinshasa baye kotala mobali to mobali azaka na poto boyebi kaka ndenge zalaka ndenge koma mokili ya lelo na yebisi bino ke papa oyo Antoine azana flat na Lili akutaki poto princesse na chéri na ye bauti bazana ndako sikoyo mobali na yebisi princesse lamba biloko tokende kotikela yaya na flat na mobali na ye yo lamba biloko tokende kotikela bango na flat princesse tala Zemi ya 7 mois mobali asakende komona mama na princesse Mireille
papa na mama bakabwana eza nango bolingo bomwana babotaka mwana bandeko princesse alambi biloko bazwi biloko bake na flat bakomi na flat kokoko bakoti chambre et salon flat eza ya chambre et salon mbala moko bafandi na salon Antoine na Lili balaki na kati ya chambre Lili mutabimi mutaliboso po leki na beke yaya toye toza na se ba matisa bino ba mati bafandi na salon ya bimi na chambre yaya ye na salon apesi bango mbote asa yebisaki ki yaya tala kaka jeune fille mo boye na lingaki ye boye na boye tout ça mama ayebisi ye pete ke jeune fille na lingaki pa yo tinda kinga pa Antoine ye pa bombi alobi te pa yo tinda kinga na ate yabika na lingaka jeune fille mo boye asa azeli yango tango yana ko présenter yo ye princesse a présenté ya biloko alambaki papa bimaka na chambre te Antoine abimi na chambre kubima Antoine abimi na chambre oh mwana boye princesse atabo tonton papa mai na makile esili princesse na libumu na mobali na kibo mwasi na ya mwika ke siko papa ko mwaka ke mobali na ngai yeyo po mama muto ayebi papa ayebi te mobali nani mama muto ayebi alobeka na papa ngai na sina koli na ngai na 22 ans na majeur mobali na nga yo kasiko princesse na côté na mobali na nga za na poto princesse na mbala papa na mbali na poto mobali ayaka na mobali na poto oyo ko bala ngai mama pe biso ba mama ndeto linga ko bongisa mama pa benga déjà papa ke ninge zawa princesse nenga zawa na mukumba mobali na ya yaki déjà amona donc papa yebi ke mobali abutaka poto asa mona ka déjà mama princesse donc mama princesse ayebi mobali papa pa zukimi yebi ke mona okende poto na mukumba na ye tala bilonge ko mboye na se princesse abande kwanza mutu princesse abande kwanza matoi princesse akwanza zolo siko mobali tanke mobali et chauffé tellement et bon ça la présentation batalani basi bayebani tonton Antoine princesse car ndenge te mona ke ça na théâtre makami mona basa na théâtre ça ba vie du vécu du quotidien où les kanamboka ya basa na théâtre tonton na yo tonton bwe atali papa atali Lili atali mobali batalani sikoyo oyo akasi grande sœur nanga uteki poto jusque là princesse a paniqué qui était parce qu'il yebi na ye moi c'est papa na été ayebi akité mais tant siko grande sœur uti poto mona papa princesse a bien donc papa maman le kambo bombe zaki sous princesse a moni ke na bomba sous tepsi mobile na ye ya to solo yaka to solo la moi ça na zemi yaka to solo la princesse a yebisi mobali vérité abi tonton wana mobali ya yaya na msoki mobali ya yaya utaki mikili mama sekele bimi ali bien toka na bombe lote ya papa na ngai papa yaya kuna sibo kota na bilanga déjà na mobali mwana koto yo do échange basali échange yaya ya mwasi na mobali leki ya mwasi na mwana akusupwesa kota suna kati ya salon wana te babimaki na mobali bakei mobali a protéger po aza nzemi mobali azongisa na ndako mobali yeko zongela yaya bango pe kuna esika batikalaki mobali pe moya bomba so ezaki te ayebisi Lili en tout cas Lili princesse c'est ma fille mwana ngai siko eloko ndenge salami boye c'est ma fille ye papi me wana peleki na ngamona mama na papa siko bokobala na ndenge nini mobali alobi me tango tolinganaki so likambo esami parce que yo moto lobaki na ngake olingi mobali abota te moye pene soki na kina mwana 22 ans eza te po boyaki tala siko likambo esami biso nani akoboya nani princesse déjà ça na zeni yaya koto bolingo pe sali nini ekota na Antoine yaya sa investir Lili a s'investir dans autres Antoine osala Antoine ba démarche ti aya ki ayeko longola Antoine po meme na nzela mai ame Antoine atika Antoine na Turquie po sele ba démarche ndeka boyebi
princesse ce qu'on a zemi ya leki ya Lili. Makambo eza na mboko ya ndenge na ndenge. Zemi aseti mo bolongola te. Mwana Lili. Siko na ye kopesa bino conseil. Boko yeba suite après na pesa bino na conseil. Mobali soko alingi mwasi. Akuti mwasi aza na bana. Alingaka bana wana. Po ba bisoko lingi soso lingana baki na ye. Mwasi pe so kuti mobali aza na bana. Okondima pe bana wana. Mundela ba ngoko famille recomposée. Oya ye kotoyo, oya uti kotoyo bo recomposer, bo sali lisusu famille mosusu. Il faut qu'on ait la vérité dès le départ. Parce que ce qu'on construit, c'est un mensonge. Et qu'on a la mabe. Ce qu'on a construit, c'est un lokuta. Et qu'on a la mabe, c'est un lingio. A ko lingayo na mabe, na malamu, na yo la vérité. Nga na bota bana 5. Nga na bota bana 6. Nga na bota mwana moko. Nga na bota bana mibale. Mobali soka sa lingio. Mobali sa lulio. Nengoza. Bana nde ba kopekisa mobali. Po linga yote. Non, eza ba erreur. Ya kosala ko boto zoba et surtout ko wanga na bana ebonga kande ezaka mingi na basi. Basi nde ba wanga na. Mata peso wanga ni tango longola ka bo libele déjà ça ni. Etala déjà na motolo. Libele etala déjà motolo. Et ceux qui posent en autres pesa nini nduta pe pai. On va ki moi ça bota. Bien que bazote kuka na raté. Comment mobali okoki ko wanga na mwana kaka moko mwasi alingio azaka na poto seka na poto kuna tulaki seka kuna na poto esimba alisute apesi yo condition ke na lingite mobali azana bana po lobi ekoma ke tindela bana na nitene ngambala za ye moko. Voilà pourquoi Antoine a wanga na ki princesse. Voilà pourquoi Antoine a boko yebise ke princesse azali. Au moins est-ce que makambo euti na nini na lokoso ya Antoine. 2 na motema ya nani ya Lili ko boya ko linga mobali déjà azana bana aussi longtemps que yazana ba oya ye. Ce n'est pas bien. Mensonge. Ce qui me fondé kaka bolingo na bina na mensonge, c'est fini. Beaucoup ko réparité. La vérité blesse mais l'aide aussi. Il faut que ba ko la vérité. Ce ko bota na bota. Obota te na bota te. Ozana bana na zana bana. Et surtout mibali. Yo mobali ko wanga na mwana te. Mobali ko wanga na bana te. Buda mo suba mona api moi si mo mobali olinge po zana bana. Moi ça boy ke na lingi te po zana bana. Non. Ya lo baki bien ke na lingi te mobali abota po na boy charge. Ya tinda mbongo. Mais lo bana ke mama nata na moko na bota ta na zaka jeune ti lelo na baki si mosusu te. Moi si so zana besoin ko linga yo kaka. So ko lingi so fo linga na maki. Ba erreur ya la vie. Ba erreur princesse ndeto olo bana bino bo suite o bino bo lingi bo yoka. Princesse abota libala na mwana mobali wana et continuer. Ba continuer libala na bango. Mais sikoy Lili na mobali a décidé habiter leki na yo aboti na mwana nga na koki ko continuer na bolingo oyo te. Lili sko ba dépense nyoso asalaki eke na maye wo bandi ko silikela leki yo na tina leka bi nga yo tinda kinga nga na yeba kite kaza mwana ya mobali na yo nga na kuti jeune fille na sepeli na ye na zuye ndenge zala kaka kumbi sko na sani na boma mutu na boma mwana za libumu na boyi na nga masungu na koboma na nga ite botala esika nini lokuta. Esika nini lokute me makabiso. Esika nini manque d'amour et me makabiso. Quand je dis manque d'amour, yo zana bana, mozo linga muto azana bana te, potinda rambongo te. Les erreurs de la vie. So kotali vidéo nanga, partager na bandeko mususu. Surtout bandeko ba na poto, ozana poto, olinga mobali na Kinshasa. Mobali ana Congo. Yo vana na ngeringe. Mais c'est l'effort kende kuna na kimbanti ko kende mona ndako na bango. Yo bala ka mobali yaka ka pona bino ko ebanda ko mobali te. Mobali asa binda kuna bino na ngeringe na kimbanti ka koma yo liko koma te. Te? Koma pe kuna
mobali avanda na kimatike kuma na kimatike avanda na masina kuma na masina avanda na njili kuma na njili avanda na gombe kuma na gombe avanda na selba. Il faut yeba racine oyeba ndako pa mobali na yo abotama et pa mobali na yo abimela ke pa mobali na yo akolela eza très important. Ata bobala ni kuna na poto et que aboyeba ni bandako te, il faut qu'on s'en l'effort koya koyeba sika mobali na yo abotama esika mwasi na yo abotama esika mwasi akola to pe mobali akola po soki boye na bana bo vanda kana bana na flat te bakoko bana ba na flat ko tala bana. Il faut pour ma bana bokene na baba ki de komona racine na bango esika bakoko na bango bauta. Pona lelo to suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna zamba nube chanel bana betu. Bon, c'est bon comme bisous. Bonne journée. Bye bye.